papa je le vraiment ébélé parce que azalaki vieux moko azalaki toujours na ba petit ziriko ezalaki montraye temps en temps azalaka wa bolingo nzamba bende na sekana ye tozosenga kaka kimia ezala nzambe abatela ye bisika ye azala mais Papa Wemba il vit toujours à travers ses scènes. Merci beaucoup. C'était vous les photos. Basé à Paris, va me soigner na maman Amazon, ça ça va yoka longoleti va évoluer n'est va évoluer mais pour moi bien après tokamwani na bomwana ngala kiamola na photo tokutana kitsusuté na photo suite kokutana un jour tokutana na juri qui na rappelé que kozui baba zaki na beauté papa asepela nanga ateka pe bisi wana nazwaka mwanda mambongo le reste tikalaka tuka natikaka nanga po talaka azave beaucoup aga mutu munene liboso nanga kwa pesanga mwa opportunité wana ya kotambola na ye epe na bapoko wana babutu tukanotambola ne ametre ke notikanga bonake tika ye donc c'est là epai pena nazala connecté na papa wena monde na lie bango otoka elie bango Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo ma biso wana 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Didier Masuki azalaka mobile propre kala ingangu kala technique avis du public peuple a déjà libéré du public vie du public awa masolo so ngoye ba fo le kawa yo le kawa wapi biso na moto kokanité avis du public ba bi irresponsable akenda toilette mabo pamba te si tu as ba vraiment papier génique ezala quoi mais papier génique chasseur ezala likasa mais oya ya nanasi abanga osala mbokila abanga osala mpo bokila obeba mwanzu benzu bana ko compliqué tout le monde n'est pas tout le monde ça la ba site na pour là mais awa te quoi na oboya kwa site bele comme la kitoka photo cimetière au moins muto otala na kata comme mikuwa titre makasi émission elemba mais en émission na titre ndenge moko ya Didier Masuki toujours na top quoi ngumela Didier Masuki mombala mandefa pembe avis du public vitesse à Niama quoi Alex Fumuti Olivier Lanoanda Santos de Gira, chef d'entreprise Latanaye Junior Amorine Adolfo Mute Bachila Mwina
Mboula, Philo Bakusu Italia, Dédé Makonda, Saint-Éric le conseiller, Osiris Akobo le meilleur, JR Timba, maître digital, le king. Surtout y'a Kato Teddy, Serge Caché, est-ce que commissaire Nabi Lokota, Maya la Prince, Kokende Chinite, Eva Tumban Anvers, surtout y'a Turquie Teddy, Kebako, yo gendaka Turquie, Milokos, 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 Milokos. Bonjour chef. Merci tout le monde toujours micro de la rapone à 5 ans il y a disparition il y a fait beaucoup. Tout vous appelle Neko. Bonjour Neko. Bonjour papa. OK, comment on a ni comment on a ali Rododiki à des Zurich. Rododiki à des Zurich. Voilà. Les lots 5 ans avec beaucoup ils ont le bela on ni disparition avec beaucoup. Bon en tout cas, ils ont le bela vraiment ébélé parce que azalaki vieux moko azalaki toujours na ba petit. Zurich azalaki monde naie temps en temps azalakawa lelo nzamba bengi en tout cas na 5 ans naie tozo senga kaka kimia ezala nzambe abatela ye bisika ye azali biso pe pa itotikali toujours kanisaka donc eloko na kolo nous nous comme la famille biologique bana o ya tiki lelo ba 5 ans pour frapper un certain samedi lelo pe de comme samedi le 21 le 24 avril 2021 donc est tombé mal lelo pe samedi quoi frapper samedi ni on a pas enfant biologique na ye voilà loko na ko bossa na lisusu parce que il tombé pe izalo kwa dédé ouais ve de baba pe tant que prêtre tant que moino ya ye ya format il pas kufaki les mêmes dates bon il on a le banabana na ye ezaka ke bazala yini papa ke mais papa muso azali tozana papa azaka na likolo on kengela ka o atala kabana azali en tout cas ba se confier mingi na ye donc yende a ko soutenir bango plus que ngai OK vous avez trouvé dans mbote na Zurich. Voilà, vous les photos et donc caméra de c'est mes 5 ans papa oui 5 ans nous nous pour un événement. En tout cas, premièrement, je salue la mémoire de Papa Wemba. Azalaki artiste munene, azali artiste munene, autika artiste munene. Nga personnellement, nayebai Papa Wemba kaka bakombo te, mais azali mutu nga na mémoire na mutuka banga. Ça au moins 1 heure de temps, ngai na Papa Wemba. On a vraiment beaucoup parlé. C'est un grand homme. On a des locaux comme les amis 5 ans il y a la famille n'a monté et puis souhaité que les gens de la mission surtout les gens habillent ensemble et puis il y a une spécialité ça mais Papa Wemba il vit toujours à travers ses scènes. Merci beaucoup Willy Photo. C'était Willy Photo en Kata Zurich. Donc voilà. Nous comptons toujours autant ça micro. Vous avez amis, tout rencontrer toujours autant ça micro. Tous allez tous allez awa. Tout va voir quand même personnel concernant événement. Bonjour Bakari. Plaisir pour moi puis vous avez micro avec le public. C'est notre c'est 5 ans et Papa Wemba. Et nous les enveloppés là événement. Bon ezali pour ezala kiba zaki presque na monde mobimba esika baafricain bazali na babikolo mosusu bayebaki Papa Wemba ezalaki mpasi ezalaki journée moko ya mpasi bato balelaki etushaki bato mingi un grand musicien congolais atikaki biso na date etombe mpe lisusu eza certain sambo yango lelo bato tozali kokanisa ye na oyo atikelaki biso ba
nini mpo wana bana atiki papa oyo batiki bana ebele enfant biologie et puis bana ya viva la musique bamusicien tosa nini mpo bapona bango mpona date ngana osinga bango baza ensemble baza bakontie komema viva la musique na liboso osenga longwa na redi ya misi baza ebele na Paris bamosu na ye bakombien te na mama Amazon sangisa bana na yo bango nyonso baza bana na yo yo nde mama na bakoyo bazali kosoutenir papa wemba bakoka kosoutenir toujours viva la musika ekende liboso parce que papa atiki makambo ebele misiki forme donc bao nyonso bazali kolande na nsima bakoka kosoutenir viva la musika kozala bien. Merci beaucoup. Merci. Nous avons toujours continué toujours autant de micro. On a 5 ans avec beaucoup de l'élo. Nous avons une famille. Bonjour famille. Bonjour. Ok. Depuis que nous avons Elio. Ça doit bien. Elio. Kofo Ilochia Congo. Donc wana ndenga ikongo man soko bengi na zirika pona ba soko bikongo man bayebinga donc c'est comme ça l'histoire de ça ba zirika musique awa pona kaka na idea ya viva la musique quoi papa wemba ebi depuis mwana moke na ranke watu banda pa ya ba oncle nga Chalimbo yo na Bruxelles donc côté na papa wemba oncle Zulele donc ça superstar reconnu maître d'école donc on a un message on a au passé maître d'école de neuf on a mon na 2011 na concert on a porté dans moi des photos on a programme là ça continue pas on zonga qui tu as biso toucher jour wana ngakuna tina kasto solola kina 4h30 ou bien 5h du matin on a le voir papa au matin c'est comme ça donc aza superstar renommé international donc dengue joana pour la beaucoup de respect puis beaucoup de regrets la vie en wana mende attaquer mes musiques na tout ça tout le temps tout ça vivre donc tout le temps voilà donc maître d'école pour ya Kawemba dio balobi la mon père nga sportif un maître comprendre j'ai beaucoup la yebinga très bien mutuku ta ni yango te onga pena na bunda na mindele na confirmant na beta mindele na mboko ba yebinga comprendre donc forme pe na beta kana ona minute oyo ngando nga na beti mutwaza na mote donc yeye pena nde ya mikolo na confinement sikoyo comprendre kimia donc tolo bilango te mais ba master ba moni ba jipe lobota ba moni na ba facture ya plaque aboki mutu na jipe lobota acha mboko le grand maître bana balance Alain. Petit frère avait mécano, ça avait beaucoup tout ça. Papa oui, bah volo voilà ma vie donc il a ma grand-père. Velaï. Pas ça donc via qui quoi. Mais nous les tika, nous les agara. Voilà nous les gars donc. On le boulevard vers nous là. Miracle des arts donc. C'est la vie hein. La vie continue. Voilà.
tout continuer quand on est de banque de autant ça toujours micro dans cadre il y a 5 ans il y a disparition papa Wemba tout ça peine pour l'autre disons à zaper muto ayeba ki papa Wemba tant papa Wemba zo na Zurich tout va voyer ba neni baba ina papa Wemba vite fait et puis ni na za na ngo pona 5 ans papa Wemba lelo. Bonjour mon grand. Merci beaucoup déjà ninge oyo ko leka micro à vie du public public za kolanda oyo à vie du public tout va voyer ba pona papa Wemba za ki nani puis voyer ba na ki comment. Ah, ça c'est un grand monsieur pour moi. Mais naïba qui très très jeune. Il y a d'abord Namatongé, Nanavanaki na Lingwala. Naïba qui est par rapport à un grand ami à moi qui s'appelle Merlin Canon. Merlin Canon c'est qui? Une grande famille. Nous avons fait Baraba Mona Lingwala na Bwende. À partir de Wana, dans la salle de connaissance de Merlin Canon, qui n'a pas Molokai dans des années 75. Et ça m'a ramakala. Nous avons kende kuna, nous avons Merlin Canon, Titan Zaïgo Kabwani, nous avons na Molokai, nous avons le vrai, nous avons Molokai. Naki mwana muke nous avons kende kuna na Merlin Canon, ba osala ba panzani na Zaïgo, ba sali yoka lokoleti, ba évoluer ning ba évoluer. Mais papa m'a bien, na bien. Après, Tokabwani, Nabomwana, Nganake Angola, Naïba Poto, Tokutana qui se na Poto Sute Gokutana, un jour Tokutana qui n'a Zurich qui n'a rappelé que Ozoï Banga, Azaki na Boulte, Abirate, Nabinate, Talaboy, na Balabala Bona, Banana Bunde, Mastano Komone Boy, Nam Royakuna. Ah, Kala! Tu veux se reconnaître, toi là qui est bien. Toi là qui est bien. Il me connaissait. Nabomwana, j'étais vraiment très jeune. Nous avons une famille, 5 ans, le 4 avril 2021. Nous avons une famille, pour célébrer le lot. Famille vivre la musique, nous sommes musiciens, famille biologique. Nous avons félicité Mingi. Makamunenge Kendeki. Nous avons une polémique. Otoyoka qui est dans mais vie accueillie, elle a quitté en accueilli, à Tiki Bisso, Bisso n'est pas construit Bolingo. Et là, on a 5 à Bolingo. Oh, et les kaki, Moutoufati Kabiso, Tanae Kokaki, mais tout ça na Bolingo. Mais Nenga Tiki Bisso, Bisso peut tout na Bolingo. Tout est la raté, Nana Ebana Ebo, Ngam tu vas lancer, pourquoi on peut relancer Bisso Babandou, les Bisso Toboya Makabao. Toboya Kofuta. Mais bon, bah, il y a qui génération sur il y a qui peut balancer bango banini mais biso tout est dans la vie à biso. Na bon bah lancer non bah lancer te mais à vie à biso tout. Mais ngana singi ka bolingo na auto tikali na mokili alelo pour te rejoindre les passages comme nous ça là. Na singi ka bolingo. Mais c'est une grande école pour bossa na été. On a toujours le disons qu'on s'est réveillé. Les ala qui y est. On nous souhaite toujours. Nous sommes à Salabou. Il y a toujours adepte. Merci. Merci beaucoup. On n'a pas parlé de ma témoignage à Moko na Moko. Alors, Maître John a repéré ce témoignage comment à vivre na Papa Wemba. Nous avons toujours dans le cadre de Zurich. Bonjour Maître John. Bonjour. Bonne santé. Ouais, santé bien. Le public est à l'hôtel là, les lots de Matsuki m'ont assuyé dans le micro de la vie du public. Tu es bien qu'on n'a Papa Wemba. Les lots 5 ans de disparition là. J'espère que vous avez public tout et puis moi vite fait il y a Papa Wemba bon on a Papa Wemba en tout cas merci pour l'opportunité de la micro na moi témoignage né à moi bien bon na 2000 ans série basalaka babiloko ba foti tant ba robet album na on à Paris na yebaka parce que bon na banoko taper Zénith na ye. Mais à travers ya mutuka onga na kena oteka na Paris donc na yebaka à partir à Traswana na kena oteki les bis moko banani ba ezali ba Nissa Vanette pour memara ba fioti
tokendaka ntina orne suba pa novanda nakutana na ye nakutana mère Amazon bayambanga nakota na deuxième salon na ye mère Amazon aloba nanga ah maître John mais komona boye pena on dirait garçon moko oza propre mais on dit maté oza sportif ngabi non biso omoni Brice li azaka ndeni azaka nega nzoto mike bani mais azaka muta action alors nakutana papa Wemba tovanda dozaka na beau-frère nanga vie sitting papa Blaise Mantwidi international tozaka na ye po wana za beau-frère nanga tokota yambi biso après wana atindinga na Joe mwana ne na Joe tokezule bilamba na Montreuil na nani ponga nazaka na car na Mercedes ba Mercedes ba compression tango ebimisi kanga na luango awa nakenda nango kuna tokezule bilamba tosolo na Joe tozongi après to coopérer na ye esili mais papa Wemba eloko ya remarque pa nanga simplicité nanga komi kitisa ondimateke na sportif na lata propre ndenga na kota kuna mais a invita kanga tango invité nga na ke kuna deuxième tour na ye Suisse tango na zongi abengsinga wana na kendaka na voiture nanga Oldsmobile voilà c'est peine nanga lobi bon maître to kende na nani na bureau nanga na Panté pa ezalaka wana nakuta bave manwaku nakuta ba mise musokuna na kati mais nazanga na cassette moto salaka na maître Zembla maître Zembla alors cassette wana tolinga to sala ngo publicité ya club auto salaka na Suisse ya na Zurich alors tant to kota na bureau na ye na chasigo cassette wana ezane sorte ya film mo boto salaka na maître Zembla alors tant na chango aye ko mona sikoyo elinga Zembla abi ah yo o sala entraînement na type obike type na bakin azalaka grand maître ya danse et puis azwaka nga kutu momi cherine mo boy abi mais ah atalinga abi vraiment en tout cas na tali cassette bo sala entraînement na confirmer o sapena grand sportif à partir wana nda lobi ah bonga azana ba poison bango ba vimba banini mais komono bondengo lati ondimato za mais tant on atali na film na confirmer o pena en tout cas banda lelo na sepeli na tambola no kata moi 2 jours 3 jours abi ah bon en tout cas papa no mafona zonga abi non to tambola no kata 2-3 jours voilà na chasiko Oldsmobile na nganje wana siko ye azaka na Coxnel mo ba pesa ye auta resomba wana ezali na sika na nani ne a préféré to tambola na Oldsmobile na nganje ezaka ba américain to bano tambola ne to kenda ti pa ya mère Malou wana siko yo tant to compa mère Malou moteur c'est l'Eline à Paris ah bien beaucoup la zapa mère Malou to vanda wana ngana vanda na petit nanga champi kinanga avanda na Italie to zangana ye nde à partir wana papa a sepela nanga na teka pe bisi wana na zwa ramwanda mambongo le reste tikala kantuka na tika nanga po talaka zave beaucoup aga mutu munen liboso nanga quoi pesa nga moi opportunité wana ya otambola na ye et puis na bapoko wana babutu to bano tambola ne a mettre que notika nga bona ke tika donc c'est là et pas ipena na saka connecté na papa Wemba après tant on a zongi na Suisse mère Amazon nazo komilanga soki album ebimi na ba 99 wana nazo prier na église moko bona na bis mère Amazon na otindanga ba CD tant abimisaka na nzembe ne oya nani boy o avandaka betaka boy voilà wana pena mère Amazon soki CD bimi atindilinga ah maître donc tokoma pena na relation makasi na mère Amazon ce qui vraiment pas yazali mère Amazon et je les salue en passant donc c'est moi maître John boyambanga mère Amazon lobaka mais ah komono pena yé moko pena papa kotso na chambre wana seke yo zana lupemba po ba redi kutu ba vanda na ye bambula akotsa bango kuna te mais ya yambi yo kuna seke yo zana étoile donc vraiment et ça la biso pasi koyoka liwa papa bon biso tozalaka te oyibika ndenge ezalaka bon tozabata masolo talaka tokutama babisika moko ezali et permetta biso te tokoma mais vraiment en tout cas même Chikito Mushashino le président Chikito Mushashino je te salue en passant c'est moi maître John tobetano bakayu ali bona Chikito tobetano bakayu na ba Swiss Hotel maître John yeyo kuno to manger là voilà donc toza toujours en vie oyebika yo moko voilà donc c'est un peu témoignage on a repéré ça pour moi le va pour la famille avec beaucoup ne ba ko ça
pour célébrer 5 ans de départ. En tout cas, pour nous vraiment, nous encourager la famille beaucoup. Lilo Msuna Nangote, nous souhaitons vraiment beau fêter bien, anniversaire, les gars bien, courage, naebike et zanzela bisonyonso, tout na mabele pe tozo na mabele. Mukana Nzambe lobi, nous sommes de ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Dotoza ba passager to roleka. Le liwa etanga pona moto nyonso. Donc ndeza boye même ngana zolo bana parfaité. Donc pona nga na ko souhaiter ka famille avait beaucoup ba bon courage, Joe na pesi mbote. Otambula na ngana kata Mercedes. Toke zule bilamba na Montreuil. Joe sozo se ozo reconnaître papa atindaka yo nanga toke na Montreuil toke zule bilamba na lavage. Donc je te salue. Na sali mère Amazon, en tout cas courage mère. Soy na ye Paris na Rolukayo. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Viens, la Mablonne. Viens. Il faut filmer. Yaka. Alors, Mado. Ça, c'est ma princesse. Maître John. Oui, je suis là. Faut pas lever le masque. Stéphanie de Monaco, c'est ma mère. Una bella bionda. Comme on dit en italien. Pendant longtemps, des années. Vraiment. On est en train de célébrer 5 ans de départ de Papa Wemba. Un petit mot pour sa famille musicale et puis sa famille biologique. Que papa se repose en paix. C'est un homme que j'aimais beaucoup. C'était mon père, mon ami. C'était un homme très sympathique, vraiment. La douleur était pour nous tous. Mais prions Dieu que papa se repose en paix. Qu'il est à côté du Seigneur là où il est. Vraiment la famille. Je vous aime beaucoup. Mes condoléances. Merci beaucoup. Je suis une Camerounaise. Ça se voit pas. Vous êtes seulement africaine. Africaine. Multination. Oui. Vraiment. Il est là, M. John. M. John, un mot s'il vous plaît. Vraiment. Ça se voit. Vraiment. Vous êtes mignonne, hein? D'accord. Voilà. Vraiment. Un petit mot, voilà. J'aimais sa musique. Voilà. Il jouait bien, il avait une voix vraiment en or. Vraiment. J'aime sa musique. Aujourd'hui, 5 ans depuis qu'il nous a laissé, un petit mot pour sa famille biologique. Un petit mot pour sa famille biologique. C'est beaucoup de courage à sa famille. Il nous manque tous. Mais il est mort bientôt, mais il est vivant par sa musique. Vraiment. Parce qu'on regarde toujours ses films, ses vidéos. Merci. Non, les artistes ne meurent jamais. Papa Wemba est toujours avec nous. Oui. C'est mon mot. Il est toujours là. On dit toujours que les artistes ne meurent jamais. D'accord. Merci beaucoup. Je n'ai pas connu, mais j'ai dansé ces morceaux. C'est un bel homme. Alors, tout ce que je peux dire pour ces 5 ans, qu'ils reposent en paix, et que ces enfants, je ne croyais pas qu'ils sont seuls, ils ne sont pas seuls. Parce que papa, c'était un grand homme, et puis nous sommes avec eux de tout cœur. Alors qu'ils reposent en paix, ces grands hommes. Je suis camerounaise, alors c'est l'Afrique. Alors qu'il continue, il se repose parce qu'il sait qu'on est là, on sait qu'il est là, il dit bien, puisqu'il est parti en paix. Voilà. Alors, on ne verra jamais. Bisous. Ouais. Vraiment, merci. Mama, Nana Lili, hey, Mama, Nana Lili, religion qui t'endie côté confusion, Baweli héritage, Bapanzi idéologie, Bafo prophète, Babini et Bélé,
batraite bakitendiste bavoyo ya société papa wembani akosekese ebolamuka nsima ya bino ye confusion ekoti royaki makuta maréchal rivekono akokanga bino ye soki osakani mama les conseillers spéciaux Jean-Dominique Okemba Moranzambe. Papa Wemba, 5 ans depuis qu'il nous a joué. Ouais, Samora Désiré comme 250 paires de chaussures. Bon, la journée, il y a vu la biso Papa Wemba. Depuis toujours l'idéologie. Qui tient de votre cigarette. Quand ce boss à la bête, Bamboka. Il faut autonga. Faut me regarder, il faut autonga. Et on se la bien quoi. Nouvel ordre mondial. Samouraï. L'homme de 150 paires de chaussures. Samouraï. Maison blanche. Maison blanche, ou bien on peut maison blanche. Oh, bon, toute la communauté va s'engager. Ah, ouais, donc voilà. Donc, on peut m'impressionner par rapport à 5 ans de disparition de Papa Wemba. Et le Papa Wemba a dit 5 ans, c'est à m'a donné un petit mot par rapport à la disparition de Papa Wemba. Aujourd'hui, on a peut-être 5 ans déjà. C'est à m'a donné. Nous, nous avons Papa Wemba. Bon, en fait, pour Papa Wemba, ils allaient voyants. Sauf qu'on dit toujours, hein, la mort elle est brutale. Bon, Papa Wemba, il y a des motos, sincèrement parlant, il y a des motos, bon, moi, on a biso, il y a des motos après ça, biso, il y a des motos bébés. Bon, nous avons celle qui est là qui mon colonel, Tika Biso Akinde, le 5 ans après. Alors, ils allaient maison blanche, hein, place Vendôme, mais c'est quand même c'est tout un aga. Donc, souvent, il y a un Zurich. Surtout les karatés, donc on ne peut pas te reconnaître en fait. Allez, oh, il y a un maman verdi de Zurich, il y a un Mokolo et Sika. Moi, Sinanga, donc ça nous fait 20 ans presque ensemble. Voilà, j'aime les présidents. Donc, ça, c'est ma famille, la grande famille de Zurich qui est là. Ça ne sert à rien de présenter. Ça, c'est la blonde. Ma soeur. Tata. Ma soeur. C'est le Cameroun. Le Cameroun, on espère que. Voilà, donc. Madame, on fait les présentations. Oui. Ça, c'est ma soeur. Désolé, c'est son mari. Avec tu comprends? le cercle. Ça fait 20 ans de vie ensemble. On est les Aïoua. Voilà. Tout ça toujours. Tout ça toujours qu'on a eu. Ce qui est vrai, famille, Didier, il y a un colo masolo. C'est tellement makasi. J'espère qu'avec le temps, les emballons les bolsos ne vous que la gaga. Donc c'est sûr qu'avec le temps à Goya, là vous allez un peu bilingue. Elle est camerounaise. C'est pas du tout gentil que je mette à parler en lingala. Donc, étant donné que la communauté ivoirienne, camerounaise, filmer un peu le drapeau, donc une façon de faire comprendre aux gens que les alliés Moukili, quoi. Voilà. Des drapeaux ensemble. Des drapeaux. Cameroun. Comme ça, tout le sont les amis. C'est pour ça à Zurich, il y a Cameroun, Congo. Toujours de retour. Donc il y a un dôme. Nous sommes à Dallas, pas à Yola. Moi, c'est c'est la femme du professeur. Elle s'appelle. La femme du professeur. Philomène. La femme du professeur. Voilà. C'est son adresse complète.
Tina Kwani. Oui. Kwani Tina. Kwani Tina. Et donc Simba Zurich. Tina de Zurich. Tina de Zurich. La fille de Papa Wemba. Maman Maman mère double. Donc on a sepelé, donc on filmé, hein. Oui, c'est bon. Même si la Katia. D'accord. Le journaliste. On a vu ce staff du banda. D'accord. D'accord. On a sepelé ma casse. D'accord. Et puis la bienvenue au cas où tout développé comme on a France. Canal Babylon Mono, Maison Blanche. Nicole. Deux fois. Donc, d'accord, merci. na sisi kai ya 19h na sisi kai donc yango na vie na yaka on a vie na ngama donc na dotika papa on a te pona sala na na 6e primaire papa na école na ngai na matonge na tanga na école na ya na école wana donc tana yaka na rappeler mais aïbisinga bio sama yele 86 na bossa na yete beaucoup toujours na tikela biso yango pour ça ndé plaisir à toi. Serge Pépin Itou à Poto, très fort. C'est bossé, nia posé, kamine religion lelo elingani. José Congo. Papa Wemba, kumani he, sima wa makambe koma. Christiana Kwasai. Destere, zona poto kake bangaya. Pépé Akuchi. Bale bandeko nasala nini nawela nini sira na ngai Lucia Fernanda Kopil Papa Wemba kumani sima wa makambe koma Tabu Fat zonga poto tate Mervero Momangai Jani azalaka mwana moke lelo akoma mwasi monene mombele zala na yo kimia Trevose Niakose Loris la congolaise dans l'au-delà Papa Wemba kumani sima wa makambe koma mleke zonga poto kake bangaya Vieki Michoe enganche liboso papa forme mwana suka ayemba na papa Wemba atika nde nsango Trevose Riva del Pico kamine religion lelo elingani Papa Wemba kumani Alex Fumuti Olivier la Rwanda zona poto kake bangaya Paulo Tudim Santos de Gira, chef d'entreprise latanaye Trevose Niakose kamine religion lelo elingani Junior Amoril Papa Wemba kumani Adolfo Mute Bachilamina Masuki Balbi Mania Papin Balbi Doula s'informe donc pour Léon Danger qui peut pour la terre mais le bezate Ni no ko ba pona 5 ans ya disparition avec beaucoup de la comme 5 ans na sa mabele communauté nyonso ba lobi emo pona ye ni no ko ba pona tozala na équipe na bomone que là toujours tozana temps tona idéologie avec que nzambe toujours apamboler sika sali molimo ne peut ma toujours na kimi aminga le bezate pas ça c'est de la s'informe donc pour Léon danger On va taper
te na biso de base photo monde le lié bango photo ka lié bango jogging ezali papa asalaka nyonso bango ba opule bongo collection ya kala yo bébé bango ba opule bongo balia bato na collection ya kala obi olia na collection ya sika bino bakolobela ya sika yango yango bapiese ya sika yango babimi ya miloni oza na kati ya fifa mboka ya fifa yango nouvelle génération baza kobeta sikoyo ezozala na masolo bango baoya baconcert ezalaka suke batraite bakiteliste bavoyo ya société papa wembani akosekese ebolamuka nsima na bino ye confusion ekoti wayaki makuta maréchal rivekono akokanga bino ye soki osakani mama banadeli. Les conseillers spéciaux Jean-Dominique Okemba Moranzambe Serge Pépin Itou Apoto très fort Trevose Niakose Kamine religion lelo heningani José Congo Papa Wemba Kumani Sima wa makambe koma Christiana Kwasai Destere Pepe Abuchi ngai monoko moko zoloba komiso mibale bandeko nasala nini nawela nini sira na ngai Lucia Zazai Fernanda Kopil Papa Wemba kumbani sima wa makambe koma Tabu Fat Mère Véro Omangai Jani azalaka mwana moke lelo akoma mwasi monene mombele zala na yo kimia Loris la Congolaise dans l'au-delà Papa Wemba kumbani sima wa makambe koma meke Vieki Michoe enganche liboso papa forme mwana suka ayemba na papa wemba atika nde ntango Riva del Pico Alex Fumuti Olivier la Rwanda Santos de Gira, chef d'entreprise latanaye Junior Amoril Adolfo Mute Bachilamwina Vex Bofenda Mobalia Nicole Bula Philo Bakusu Italia Dédé Makonda Saint-Éric le conseiller Osiris Akobo le meilleur JR Ntimba Maître digital le king Surtout ya pato te dit Serge Caché Est-ce que commissaire Nabil Okota Maya la Prince Kokende Chine Eva Tumba Nanverse Surtout ya Turquie te dit Kebako Yo kendaka Turquie Milokos 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 Michel passe à la basse man à la basse man mais ça peut passer Zubele maman na Jordan premier Claude Kanou Maman Eugène Diamote
Kiala Adélard Damoun Tika Mayor Longe Patrick Lomande Tondolo Bilele Crocodile Alouozi Dadimbela